bonjour, bonsoir partout là où vous êtes en train de nous suivre. Vision Plus TV, les retours de Papa Henri avec force. Boyebi na otaki ozala na matanga na perdaki grand frère nangai ene na biso ya famille. J'espère que bato belé ba c'est de Ranjaki, Papa Henri Abungi, Papa Henri, les Guardiola de la presse congolaise. Mais maintenant aujourd'hui les Guardiola de la presse congolaise est là. Les Guardiola de la presse c'est de retour par rapport à savoir-faire au Tozaranango. J'espère que tout le monde est content. Il y a comme on a sous chroniqueur na bango balingaka vraiment. Ngape naza très content. Il y a kozala sous liboso na bino partout bozali na ba bureau, na ba voiture na bino, na ba ndako na bino partout vraiment en train de suivre les Guardiola de la presse sur Vision Plus TV. Merci beaucoup. Lelo toza bongo na kati ya commune ya Kasavubu. Toza juste vraiment na Prince Kasavubu. Toyekoluka artiste Moko, une actrice au nom de 7e bagarre. On va prendre le temps de le faire parler pour que Toyeba par rapport à la réalité à art, par rapport à la réalité à l'artiste. Parce que l'autre ça analyse Moko, l'artiste congolais, bon, je ne sais pas les artistes d'une manière générale. La plupart il y a des artistes donc déjà qui est comédien, comédienne, artistes cinéastes, acteurs, comme on a les artistes musiciens, comme on a joueurs, lingaka vraiment ko balate. Et puis balingi ko laksa basité na ba mibali na bangote. Pourquoi les artistes bazali liwana? Ya ko bomba bayo bazalo kwa ba compagnon d'élite na bango na vie. Et puis pourquoi les artistes balingaka au monde que non artiste kingandi azana palé na ye aza déjà danger azana car aza déjà na ba avantage à voyager ka mon monde est toujours azaka célibataire. On va prendre le temps et à partager na bango parce que tu reçois temps et repartager na ba musicien na banani po tout le monde a elo connaît renyaka trop. Même le journaliste. Tu reçois temps vraiment et à développer tout le kato yeba pourquoi elo connaît et ça la marque à chaque fois. Et puis tout le kato yeba est-ce que parmi ba membres ya ANTPC il y a Sadera tout le kato yeba parmi ba président o batie ba candidature na bango. Toi le quoi on a Fiston Saïsaï, toi on a Rock Bokabela Bodo, toi on a JR Mandete, toi on a Modero Totokani. Toi le kato yeba point de vue naie par rapport à baton et puis ko le kako yeba par rapport à évolution ya ANTPC. Proposition naie impression naie ko kozala nini pour l'avenir ya eloko wana. En tout cas, tu reçois déjà temps et belé vraiment tout le kaketo continue. Là bon on a Pesimbote na BD Fatima Bela Dinganga na Londres Bambote Belé place Rosalie. La marraine Maman Tété moi si à Papa Atos. Moi ça Papa Atos na Londres na pesi Bambote Belé. Na pesi Bambote Belé na ya Makima yo ya grand frère propre Pire ve ya petit na ye. Ya nazaka leki na yo rotika la raka ya na ngai. Marco Longomo. En tout cas, plein de bonnes choses, vraiment mon frère, place aux Ali. Na pesio bambo tebele vraiment. Et puis, na zoa invité Nabiso pour que tout le cadeau développé, tout est par rapport à la réalité aux gens dans la ville à Kinshasa. Merci beaucoup. Ok, 7e bagarre, bonjour. Bonjour Papa Henri. Bonne santé. Oui, ça va l'angolo. Mikole Belé, hein? Gazali. À part que hier, tout le monde est sur une réunion et à Tokanisa. Oui, le petit réunion à Tokanisa, nabi ke ba fanatique nabiso. Baïbi programme Motozanango le 29 juillet oyo tozana marche kubanda na Willery toye na rond-point Victoire wana place des artistes tina terrain kanka todo senga na bango ba soutenir biso ba numéro na biso ezali ya président so JP Masamba j'espère baïbi ezo legaleka ata na suka na kopesa yango o bazana besoin de soutenir ba maman ba kufela mibali ya théâtre ba so ba kufela bana na théâtre juste ba orphelin na ba veuve. Donc, pour nous soutenir d'ara pour nous bon côté. On a besoin de basaga l'os, basaga ciment, basaga makala, basaga mades, babidon ba huile, besoin d'ango boyer au tika na bureau na biso pour nous sunga ba maman na bande ko na biso na le 29 ya bande ko na biso na bakinda. Le premier net européen ça na ba européen ça comment dirais-je to honorer pe ba o ba tika la ba artiste ba tika la
honoré bango le 1er février, le 1er août oyo. Oui, na salle et yala numéro 1. Donc le 1er août, il y a un soutenir biso billets $10 VIP, $5 quand zala. Donc tu as fait batch na 2500, batch wana ezo sunga biso na 2500 yo soma batch. Ezo sunga biso pona soma madame sumu ne fils que moi mai pona kotambola na nzela. Koko mati biscuit to kobeta balé, to kobeta nzango na ba chroniqueuse, to kobeta balé na ba soda na biso ya Congo police, la police na biso to kobeta balé na bango. Théâtre, donc, on a pour soutenir ça la vraiment bien. En tout cas, merci beaucoup, 7e bagarre. Il faut vraiment tomber à marteler, moi, Mouké, un problème, Yato Kanissa. C'est vraiment important pour nous, les artistes et comédiens, les artistes d'une manière générale. Parce que les artistes belés, ça a des bonnes choses dans la ville à Kinshasa, Oyo. L'artiste c'est le quoi Bantengo Diangenda, Inga, Papa Kidianfuka, Maréchal sans souci, Baza Ebe, Visa pas moins, Baza Ebele, Manager. C'est Pet Sabino, Boza Lelona, Basede, Navana Banda, Kubotika, Botala, à chaque fois que Bossé Kaka. Mais non, les mondial, mais non, Baza tellement ébélé, Batatuka Lombo, Baza tellement ébélé, Masirika, Bartisto Batika Bisowana, Batika Pebana na Bango, Batika Mibali na Bango, Batika Bassi na Bango. En tout cas, Lelo. Il faut qu'on soit soin, il y a des veuves, qu'on soit soin, il y a des orphelins. Parce que les parents ont des temps qui a travaillé, qui ont se retrouver dans quelque chose pour que les gens mais les gens bakenda bana wana batikala kolata na peut-être ils ont des difficultés, kotang ils ont des difficultés. Les gens ont motema ya malamu. Tango fanda ka otala œuvre et artiste wana. Tozo luka batu, oh ya bonne foi et si ka malamu ya kolona, mabela kitoko. Il y a quelque chose na bino za place wana. Oye, comment on a le temps soit que moi c'est un mutu morobo ya kufa, moi c'est le quoi il y avait Dudunga Fora. À ça la activité morobo yo mo pe bi que non, parmi les activités oyo moi soit ça la nga pe na participer ton a contribuer. En tout cas, ils ont vraiment de bonnes choses et puis nzamba likolo azaragiste. Wa ça la toujours de bonnes choses pour que bana na ye bazala arozala vraiment reconnaissant pa na yo. C'est un bagarre to évoluer vraiment na émission na biso. Par rapport à la carrière Nayo, ça fait déjà combien d'années depuis au Bandit Théâtre Nayo? Merci pour la question, Papa Henri. Ça fait déjà 17 ans. Oui, la carrière Nangaï. 17 ans, le début, il a toujours compliqué ton difficulté. Le début, ça n'a jamais été facile. Artiste Nini, oh, appelle ça au goût. Tant au Fandi, parce qu'à l'époque, j'espère que tu avais quand on a OZRT à Pamba. À l'époque, tu as OZRT Pamba. Tant au Fandi, un jour, on a peine parmi les artistes et Mboka Oyo. Merci pour la question, Papa Henri. Ezalaki eza maman bomengo parce que azana bomoiti lelo yo na vraiment do idole na ngai ona zaita na imona mukie na zovana na yesa papa na mama ngai be funa za logola mama oyo mama ngai funa za wa mama zo kana TV oyo na makamno mabe oyo za ngo papa lobi yo ko sa musalo te ngabite papa nga funa sa ka musalo ngasoki na koli na sa musalo bon quand ndenge zalaka wabi oyo zo kanisa motema na yo ba meminga na banzela ba minganga na comme infirmière na sala bo et simbi na ngote ezo ngaka na théâtre donc ba tinga ba bité bon zo diplôme comme ça au sala musala oyo lingaki ndé na zo diplôme nanga na au sala chemin nanga. Mais malheureusement tout le monde dit que maman Bomengo incarne deux fois barole à ba maman mais tout le monde a quoi deux fois té qui na barole à ba maman. Utala nga tu es déjà artiste et comédien. Non déjà que na barole oyo ya fandi sa mingi parce que tout le monde a mingi deux fois bozana tozana ba catégorie ya barole. Oui, ba maman Bomengo, ba maman Boli, le quoi ba maman Linga. D'abord par rapport il y a personnalité naïe et puis par rapport il y a personnage naïe. On a incarné comme on a déjà que azadja maman moko ya poids. Mais ce que yo bozana ba critère mo boza peut-être tout le quoi être baba yo bande kono ba bijou la reine, hein? Na moment où yo de bito évolua, ba toi moi non qui non azana peut-être jeune fille. Toi azana on sert moko boima comme non na poids ya ba maman wana te. Pour moi Bomengo pas incarné ba rôle pena que ya maman mokolo asali ton. Maintenant, tout le monde te salue ton le quoi. Merci. Il y a le bien en tout cas, c'est Rolanda Rangaiti. Vie en anglais, vie en quoi na musika. Mais na joie maman la vie, en anglais luba 100%. Mais na joie maman la vie en tonalité. Muta réalisé film on a qui producteur zaki d'ami di monekere muta réalisé film on a nani Willy Mambo na PC mote bisika zali. Ba tout ba ya ba bigi oh non, c'est un bagage et aussi mbaté par rapport ya ba visage quoi. Damé di moneka na bien a rejouer quand ndenga za wana rejouer yango na jouer na tonalité ya bakongo mais na za muluba
ozomona donc maquillage au sali ton ya bakongo na sali ton ya bakongo naza kutu na ba CD wana kutu na ko peso ya on va tellement nuance accent on a tout comment changer qui incarner qui rôle ngo na sala on a suka oui merci vraiment en tout cas c'est bien bon lelo nakati ya ville ya Kinshasa c'est un bagarre tant oyo yaki o embrassaki carrière oyo expérience ya ba yaya bandeko oyo kutaki par rapport à l'actualité à lelo pesa biso na lisolo ezaki na ndenge nini par rapport à la visibilité parce que lelo tout le monde a intérêt na kati ya monde art bandeko belé ton bazoya baza d'abord na vision qui est pas comme ozala pa na ye yep akoma na mibali ya danger yep akoma okende Dubai akoma okende Chine akoma okende poto mibali ya poto bacha eka et puis lelo akomi ko exposer banzoto na ba télé tangu yo yaki na télé oyaki na vision ton habit. En tout cas Henri ezaki vraiment difficile pour vraiment vendre penza na milliers de musique baninga na ba artiste comédien ou comédienne ezaki jeté na manego ça déjà musala mais lokola balingaki leki na bango balingaki camarade na bango balingaki ya na bango po ba mususu pe banda musali boso na ngamenga na za ya na bango ba mususu pe banda musali boso na nganga na za leki pa na bango donc ngai ko mo sala nga soni par rapport à ndenge tant biso bandaka misana na biso misana so no sala ngo to linga misana so to linga misana so toujours tout sala ngo pe na motema moko na bi misana ngo to na sala ngo na zo sala ngo pona gagner bo pona réussir bo na vie na ngai pas que na sala musalo na ko ta musala théâtre na bageno musala théâtre o na yo kota yango nga na sala so 2 ans so 3 ans ba producteur ba finela nga bouton jamais na tika ko sa kindumba jamais na tika ko sala boy te ba producteur ba boya mibali ba ko la nga ba saka na ngai non na se garda ki na vanda ki na zelaki oyo motema na jour motema na bango yo koma ke non bazala libérer pour malgré tout ba producteur ba kosela nga mampa na bango mais lokola ba tout na ngai te po na bi ke zandenge ba producteur na biso lokola ba tout na ngai te bazaka ba décision na bango na ndenge na bango mais tangu na eko vanda ba moni ke non c'était un bagarre zongela musana et vient nga pekos fu mutoto alobi ma petite sœur Zana Kimia l'été. Moutou na mtazo ki yalo kutaki. Ah, mais je te dis vrai. Azuye malamoko de akei limele. Akom nga tu na numéro ya moutou ngo pa na ngai. O mami nga bi oza bolole. Yo yele kina kito. Nga biso to fuma to longoli pena bodo tikali fuma ndenge mabote msa Adam na Eva. Pourquoi moi ça rappelle quand tout est rakati yo basala trop. Nga no to différent. Et là on bosse ça, yo za osala trop. OK donc nga yo kufa le mda uti poto uti Suisse alors zuba vertige au monde nga bien ngo kimeng so nzonga na ko so na chambre na ye to lugio to moni yote akama osala nga numéro o pesa nga numéro nga oh mais voyager le bi samedi nga bedo osala nga numéro le dimanche voyager le bi samedi asa so nga déjà asimbi mutunga ba legaki mawa zoba ozota 100 francs là do tikana o so so malade do tikana ngo mitu esate ozomona yango batu babimba memaka ba esprit basanga mabese tembaga bona bobo été maintenant c'est un bagarre tout le bela phénomène zonzing lelo tout moment na théâtre et do circuler plus lelo na kata commune à Lemba hein donc dirait carré moro boy salami lelo ya théâtre comment balka mingi na kata Lemba au monde groupe tel bozo le kayama na Lemba groupe tel bana privilège na site tel ya bana Lemba bino tombo fandara lelo et lo bela bino nini quelque part moi te théâtre comme komara ya Lemba to nzonzing onde zara plaque ko circuler tout monde na bandal nzonzing kasavu nzonzing lingwala nzonzing eloko boy lelo nzonzing bino bolema na bino yango batalemba bakoma gagner bino tondengeni gagner par rapport à Moussala parce que au tel groupe tout le monde a le loga qui batutu bakoma peut-être na modéro batutu peut-être na gejo batutu peut-être na mayonnaise bino bo travailler soupe na ndenge zaki auparavant on a qui esprit na bango basalela on est esprit na bango basala ne bayoka la ngana na na réunion na bango te pona bangino parce na réunion bana lemba biso na kasavubu ba ibakata biso na bagapu to na kasavubu mais bana lemba ba autour na biso na biso na kasavubu to kabola te via za mwana ya bandal bon mwana bandal te bakoma na bandal mais autour na biso na kasavubu ozomona bate belé nani Samantha petit na ngai mwana ngiringiri azana ngiringiri mais autour na biso na kasavubu do biso kasavubu wa to pona ratege mutu foza ka bana kasavubu non biso ki bablo wana te biso bana kasavubu soza mwana njili to kozwa mwana njili yo tourner
bana lemba so baza bongo na ndenge na bango wana tam stonga mona na ba ngota complexe eza complexe de sala bongo boso bolinga pe na bolinga so boko sala ba bilo wana te ka bolaka do boko na producteur na bino mo bana lemba makamno sa bino mo bana lemba tu vois c'est pas bien donc bistan do yara major tant sala ba production te o sala misala apona raté ke bana kasavubu major na kasavubu aza mona njili me ba makamneza na kasavubu apona ka bana kasavubu ta bana ba communion te balongo la mpe ba esprit wana eza malamu te wana yebi na ngeza rabo me balongo na ba esprit wana eza malamu te soki mwana nini mwana njili bozwi mwana masina bozwi obiki artiste na masina bozwi para te no yolo ngana za na kasavubu me météo za na yolo mais ngana sala ka ba tournage à météo presque film ne tunga na sala wani météo zo bana yolo te ako zo bana yolo mais non azo bana binza ba samanda vana na binza ba banani oyo ba Schengen ba vana na ba pigeon kuna banani ba petit na ngawa nini ya ipen kuna ba utaka musika me ba ti yolo ko sa musana bango pona nini to na esprit ya mutu tout fa travailler sokolo mo sutangana tuna lelo na kata monde art etikala eza lokola comment dirais-je alliance moko eza na ba artiste ke soki mutu akomi artiste na vina ye il faut ka balate atikala bongo az continue toujours koza célibataire parce que tout le monde mingi lelo ba travailler pétro na monde à théâtre muso bazui ba chance peut-être bana mabala na poto mais mingi batikala awa par rapport ya parcours na ye azata msope na mwana te azana libala te mais asali belé na kati ya monde à théâtre oyo eza nini esalaka ke bartiste babala te. Merci pour la question papa Henri au monde lo esalaka biso bongo za succès ota la succès za nango po obota ozoba aso na bot si succès nanga okita mais le coup moment c'est za ko bala na robota ah soki na boti bat ba ko changa sukate tant yo zo gérer succès na yo ozoba peut-être que âge zo poussana po biso to yara bana mike mkola za la raté mais bilonge funda kana bilonge funda kana tant que comme na âge ba nini tout ça bona bo mais au la âge oyo pesa na makamo oyo ça les congolais sous te parce que comprendre que non ah âge muto za yango ozo mona donc eloko yo sala biso bongo eza succès toko tika succès te ozo mona pona tika asona tiki na kina libala ba nini comment dirais-je ba cop na nga ba mamnanga belé tout ça non masa na nga na pese mbote bisika zali zena la guerrière moi c'est à Pembe motema tonton papi zena ninga zawana az artiste abala masala théâtre na poto ba jouer na ba de Londres na ba Hans Luzolo na ba la Duchesse na ba Sami Mokili na ba Yapo na ba ya Gianni Fay ba jouer bango no sto artiste ne surtout bango no ba jouer na bango na poto kuna pourquoi pas mbala tiksi théâtre a jouer de ezare no mutuka ndemo aboyina net ngalo lo suna bali mobala nga so ya bi mama na besoin de tika na isa da mobala bala nga atikisa théâtre te pour na kokate na sengele déjà va pour na ebite zanani na ebite so ona zane so yem na bala nga na ebite pour na ebisa ngate ki mama na kobala yo de moyen pena ke no wolisa ezate mais za pasi na bino to mona ke mutavandi a programmer kono nga za mosa kingandi bino bozaka ke non na fandi nanu na oluka muto a kobala nga na mona nité mais na parcours tout oyo sali na batutu non je parle des artistes au bazar na ville à Kinshasa na mumso mona ke non na za mwana me na balati solo ni ne sala bon parce que na batutu e belé bubuma na bango to bato a poto ba uta rapeka atiki poto atiki makamune aye na englobé d'une manière générale parce que vous êtes parmi les artistes muso atiki poto aye Kinshasa aye azana ba séjour awa beaucoup ko fanda ko s'organiser na bango te pour que bo réaliser rêve moko un jour tozo monaka ke ayana noir ngape no zeno bale nenge ye pe bo mona bango ba aventurier ye pa ya sala mission na kin beaucoup tana na ba jeto ezara bongo pourquoi wana siko fotu na siko bato bazana mibali na poto sungana na mibali na poto te ni na restivo ndeni président ogiaza wana za témoin na ngai na mibali na poto te on a kina oza jana mobali mobali c'est trop dire mobali za loka mobali obozana ndako moko copain oui mobali c'est trop dire venanga pekos fu muto ta bi copain nanga wana venanga kati na Suède na PC bambote bele bisika zali ba venanga ba yebi c'était un bagande nga fifara chéri na yeba yebi donc on PC pembote non PC mbote mais na otanga ko monete na fula mona ba za John out
Chérie, la personne mode na l'enfant. Il y a papa à Bana. Bon, il y a la botinette. Les garçons et une fille. Ouais. Mais maintenant, Lelo, par rapport à tout ça, la chute na NTPC. Na NTPC, l'automoni, comment évolution ezalaki, comment bozaki ko potana, mais Lelo, tu comment on a na poste ya candidature ya présidence, tomoni président Roch Bokabela Bodo, tomoni Fiston Sai, tomoni JR Manzete, tomoni Modero Totokani. Na bango 4 wana pona yo point de vue na yo, o souhaité nani a diriger bino lobi to lobi kuna na NTPC. Grand frère on a passé ba moto belé bisika zali adriche motomètre kwa sunga ba artiste na motema malamu. Abila nga 7e yo na ki réponse na yo te na ba tuwana nyonso to ba poser ba candidature na bango. Au moins, on est sur ma biso na Moussa na biso ezani. Bakoza na posa ko voter yo. Mais ta façon de parler, manière ya kolobela baninga no artiste ozana ngote. Bato ba voter ndeni. Kuna ba ministre de la culture et art, azana besoin ya bato bazana mitu ezo sala. Yo sko mutu ezo sala te, obi ozana mbongo. Ba soutenir yo ndenge nini pour ba voter yo. Y a pas moyen. Ozomon. Bato musu to banga ko voter banga ba voter boyo comme président olongo président ba comité comme président bana yanjili bana kingasani ozoma elo to bato to bato musu bazo banga o menga défendre nga bato ba ninga c'était mo lobanga mabe nazo ba vérité bato na nga na se même ya modé nga bien modé bato wana bazo sala ke hypocrisie ya modé to voter yo loguta ba voter yo te bazo lo batika ba loba bango na ka bazo lo bageno ya modé to voter ya comme akokoma bana lemba ozona nga papa. Ah, président nani bon de se voter. Eh, il y a eu un théâtre, c'était Arbomela biso théâtre, Arbomanzonding. Vous avez stoppé de voter nan. N'est-ce que n'a pas voté. Aïe modéro Arbomela Binondonding. Bon de Arbomanzonding, pas l'Inganzonding. Vous avez pourquoi nous allons pas naï? Pour exemple bon tous allons pas yango, mais bah autour de m'dom wanga naï. Pour biso parti tout banding wana. Ça y, to linga gaming mais fier les qui. Armo finga biso ba combien de voter. Bon, netinga n'a pas voté. Bon JR. JR Manzete, moi, je n'aurai pas vu 12 épées dans la groupe sans souci. JR Baza 4 présents. Oh JR papa. Papa JR. Il va passer. Neti mutu salara. Amaele. Neti mutu salaka. Neti vraiment oh mutu salaka mutu. Na biso ko so de mutu salaka. Ah pena mayele. Baza mayele bango nyonso. Na boy mutu te na bageo azazo na fina mutu zo bate pardon ya bo même langa sa on ane mususu mais viona za maele Roch Bodope aza maele président Sai a maele bango tout ba maele donc mais singa so na voter na mutu te. Ça va, d'accord, merci beaucoup, c'était un bagarre. Maintenant mot de la fin na yo programme na yo aux en groupe nini parce que depuis Toyebaka yo vraiment na précisément dans groupe List Boy il y a présent Roger Vika Mundweri grand frère propre on a PC Bambote Belé Lelo vraiment référence il y a 7e bagarre c'est yo tala na télévision té mais tant on lo bakingai ngana lo ba pona ngate mais pona bateau ba tala biso partout au monde. Merci bana ba bébé nanga ba chéri nanga ba master ngai nyosa poto ba biki na lo bango trop master ngai Géré Bendo Janine Géré Bendo na lelai fort master ngai ya 4 na bosa ne opete leya na bosa ndewa master nanga miki na sana bango Mireille Pacave donc na sana ba master nanga nyoso tout wana donc ba yebi ke no système baga ana groupe Sala kilo ya Congo et bano lega na télé 7 et na couleur télévision et na CNTV sikoyo ils ont les pas été mais na uto on le droit de répéter déjà toujours répéter déjà na uto ndeskoyo toujours la espace kaba espace nga nde ba singa biso nde bambongo ebele ozomona yango monito kimeli mukie na net ozomona mais na net kilo Congo azali nazo les gars pas producteur na ngai Chico Production là c'est mon producteur hein Chico Production na pesa bambote ebele bisiko zali nazo ya melobi samedi azo koma na ki nazo ya tout ça là ba production na biso quoi donc groupe nanga ezali depuis 2006 numéro de contact o ngo zo biso bolingo soutenir to kanisa ya JP Masamba ya artiste comédien JP Masamba te JP Masamba ayaki nega juste na U2 donc aye pona ko sala to kanisa pona ko kanisa ba o ba tikali na ba o ba kenda numéro nanga plus 243 89
61 31 173. Plus 243 89 61 31 173. Wana moni ndeko nanga wako etu ya kati wana kuma na benga mon papa fondé Kabe a le pouvoir petite sœur propre grâce beauté moi so ateka mafuta bien atala malamu donc so mafuta grâce beauté te osomia mutu mususu do ebage posona yo ekokubuka donc so za na besoin mafuta kitoko kita na France luka grâce beauté ayebani partout osomia mafuta grâce beauté na bosa ndé petit nanga je t'aime blanchi donc petit nanga kati a parler donc talara donc yo faut toujours pembe nanga pour ça la bien. Numéro de téléphone plus 243 89 61 31 173. Na bossa ndé président Ogi na CBS papa Ogi donc nous sommes là qui togo donc on est ensemble ouais. Merci beaucoup en 7e. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup 7e bagarre. En tout cas, to banda qui bien, to commis vers la fin. Boyoki comment 7e bagarre a meké un peu décortiquer par rapport à la réalité Bélo et dans la katia art dramatique tout par rapport à ba nouveau to ba nouvelle au besoin le na katia monde art. Il faut toujours qu'on amaele koluka ko garder structure oyo koluka ko garder ba personnalité à artiste koluka ko garder valeur il y a monde il y a art parce que c'est très important. Artiste c'est une personne de valeur. Azam mutu ya osakanilate parce que azam mutu azo présenter mboka partout au monde. Tom Batali Baotala qui lui c'est un artiste congolais. Donc il présentait déjà drapeau de la République démocratique du Congo. Maman Elisa Pedro Munoko Bank Bambo Tebele place aux Aliwa na Moni Bongo Baninga na yo ya Choral. Maman Abbé na maman Mimi. Maman Pasteur Titi La Source. Grand prêtre mère en tout cas na pesio Bambo Tebele vraiment place aux Aliwa. Maman Nangai oyo atikaranga toujours atikaranga te tango afanda tali kabino. Papa Henri a un problème, il faut qu'il y ait participé à Maman Mawete Pedro. Merci beaucoup maman la contribution dans la monaki. Badjogo ya mboka o basaka fierté ya République démocratique du Congo. Batika raba club na bango bakiti ba ya Kishasa pona robete la na Léopard na biso. Na moni bongo Chancel Mbemba de Midier. Chancel Mbemba en tout cas, merci beaucoup vraiment na musala na yo. Toza toujours na posa, tout le monde a bino na Coupe du monde. Jogo Soso ya Munene, Bitera, c'est perception tout le temps sur Tovandi. Junior Kabananga, Jogo Nabiso ya Mboko, ça la fierté ya RDC. Wana Moni Bongo, Gomek Mbala, Oazarana Bango de tous les temps, de tous les jours. Gomek Mbala, merci Bambo Tebele. Na Moni Bongo, Nene Georges, cosmétique Motemaya, Roger Bougoumestre, plein de bonnes choses place au Bozali, Betty Boana, Océan Munene en Australie. Papa Didi Full Business, Maman Pati Lunga, Aïcha Gandhi la beauté indienne, Bambo Tebele, Madame Carole Motema ya Joachim Dinik, Bambo Tebele, impresario Claude Ndombasi, Motema Betalobi, Papa Henri Abosaningai, impresario Claude Ndombasi, Bambo Tebele, Pierrot Tumba, plein de bonnes choses place aux Ali, Freddy Maemba, Bambo Tenayo place aux Ali, Edwige Mavungu, on a Luanda, au Batala Repsolo quoi match. Bache TV Libanda pour que Batutu Batala, Papa Henri Mobala Lolendo, les Guardiola de la presse. En tout cas, sans oublier Héros d'Alombre Nanga, Dodi l'enfant gâté. Hein? Dodi l'enfant gâté, en tout cas, plein de bonnes choses vraiment. Yoti karaté tout le temps. Oya Papa Henri, faut tout le kato kota boeto qui n'est pas à la pour que tout ça la moussala qui toko vraiment. Dodi enfant gâté, oh se dérangera tout le temps. Papa Henri, faut tout kota boeto travailler. Oui. Pardon. Mon vieux, mon papa sala ngola tsarangai. Oh vraiment la petit na na souci petit na e. À part nous on a dit daki c'est général de FAO. Là c'est mon papa parti à Kenya. Papa formé Sili. Yemo ozomo na mwana formé Sili na leli. Félix Wazir azana yokuna na Kenya. Papa bilo na ngeyata na leli ya. Général de FAO, plein de bonnes choses place aux arts, mon vieux. On a la tâté. On a pas Massalanga Batista, on a pas 7e, Charlie non vu de loin, que général de FAO forme et puis Talara José de Londres, Sida Bilé, les Moutanto, Mickey, Matou Darato, le Kalata Blorunayo. C'est quoi Babiso Bao?
Soto la TV, en tout cas, na ebité nzamoro zwaka lokumu. En tout cas, merci beaucoup na batutu balandi biso vraiment à suivre.